Mais dans ce cas-là, on a conseillé, fallait sikoyo, batouana nde batanga komona été, mais RTG ça un problème te. Qui bossa ma pendant puissou mobile mbayo, pendant mon colo pendant ya maison à venir RTG ya. Pour nini peut-être garçon moko to fille moko boza na chaîne wana so ba komona mabe. Les musu pa linga fallait linga nete. Les musu pe mutu mombo net ninge comment appeler lo. Comment yo za journaliste, vous représenter pouvoir moko les gars même ba musicien. Il faut pas dicter yo comportement na. Non, les gars na TV fingaka intel. Si on a la place à Fali, on a porté des bateaux, on a plainte avec preuve à l'appui. Il y avait Michel Bangba ça l'appui, ça la peine net. Bateau, on a le bac na gingamo. Pour tout le bateau clair, dans la télévision, on a un gauche à droite. Il y a un moutoumousoum, tu as vu faire un cachoté. So il y a quand ça va bon, ça va. Mais aïe bien ou bien que c'est moi-même, parce que j'ai parlé avec les autorités, en Boka, puisqu'ils ont dit les Kamogo d'abord bako quand ils ont moutouté, n'agi goût dans l'argument après ça va quantité. Il y a les gars qui sont là, vraiment. Donc je l'ai fait tout seul. Je l'ai fait tout seul. Alors, ce que ça a qui ne ça faire que n'a pas bimsaki yo. Ça va, c'est là comme ça mon koloba kanga yo moko mutango, tota sona to bimsao. D'abord, on a répondre boy, car ma pas mon nom Caligula nan. Vous comprenez? Yo mo ayebi. Ngana benga Caligula nan yimo. Mais tous années na chef na biso ya Caligula. Vous comprenez? Peut-être à Emeline des chefs. Chef à Caligula. Pape na biso ali. Vous comprenez? Peut-être à Emeline Pape siko ya Caligula que non. Ah, ya wana penezo mingi mais. Pensez awa na awa. Danger. Non. Plus sérieusement, il y a les Kamalek qui n'a pas na cacho. Tout ko c'est kangote. Mais ce que c'est mérité que azala moi mouké na cacho. Pour na assez corriger. Bah oui. Parce que n'enge berisa pousser là. On a besoin d'un exemple là. Et banda le tema kamwana. Donc azaka toujours na balo yengi ya kokumba. Je pense que cacher côté pendant un moment et puis on va s'occuper de ça mais pas maintenant. Parce que on a tout commencé à na siko parce que tu vas na justice na mboka na biso. Moi on a oyo akufi azana famille na yepe. Moni famille na yepe ba komona te kimba moko ba mise ba sangani ba kebisa Bercy mais non. Mutu quand même il y a eu mort d'homme. Donc on a so penser pe na famille wana. Surtout to lobaki nini to sangana pona to aider na famille ya mutu akufaki là ça devient encore plus intéressant. Mais bakuna yi déjà corpé lobby déjà. Oh mais so obité bakuna mutu pe na nyo. Ba tu ba sana pe ba sali pe ba dépense musu ba linga bakanela ki ngote. Biso ba musicien et c'est quand ya za mutu place za ko beta. Je pense que ça qui pas faire ou bien pas c'était jusque là parce qu'il y a une situation indéterminée, une révocation té. Voilà. Azo faire partie. Voilà. Donc moi je pense que vous allez bien. Tout ça li cotisation mo boye. Mais ba pesa ngana ne tika na famille wana. Ndeko na biso ndeko Eliezer ou to sala na epé musala mo aussi ma micro aza na minute oyo incarcéré na niveau makala pour une situation oyo ezo ko engager na gouverneur Ngoïsal Kassanji. S'il faut réagir par rapport à ba feigno sur rôle banini. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh. Chérie, tu sais quoi? Quoi, bébé? Une vie sans toi ne vaut pas la peine d'être vécue. Waouh! Tu es l'artisan de mon bonheur. Je t'aime. Tu es la mer que je m'irai naviguer tous les jours de ma vie. Cosmétique. Et sache... Allô? Allô, chérie? Allô? Madame. Allô? S'il vous plaît. Allô? Tu es très belle, madame. Merci. Réponds ta femme au téléphone. Non, madame. Allô? Ce n'est pas ma femme. C'est ma sœur. Ah bon? C'est pas la peine d'être infidèle. Si tu veux que ta femme devienne comme moi, un seul secret. Dulcie Cosmétique. Dulcie quoi? Dulcie Cosmétique. Dulcie Cosmétique, leader de produits 100% naturels. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Pour l'utiliser, il faut appliquer toute la gamme. C'est laver avec le gel de douche et le savon. Après le bain, appliquez la crème dans le corps et surtout dans les parties affectées. Dulcie crème pour le visage, enrichi au collagène. Anti-âge, améliore l'élasticité de la peau, lutte contre le ride et autres effets du vieillissement. Voici les résultats après 2 semaines.
Dulcie, crème pour le visage. C'est ma femme, hein? Je sais bien que c'est ta femme. Donc, maman là-bas. Messieurs. Oui. C'est ma femme, hein? Oh. Donc, maman là-bas. Oh. Chérie, tu sais que tu es belle. Merci, Dulcie Cosmétique. Enrichi au collagène. Pour avoir un bon teint comme moi, Karine Pala, un seul secret, c'est Dulcie. Salut chers amis téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Les News des Stars. On a Kati à Site Nabino, la voix du peuple. Très heureux à Koyeba que vous avez belé, Liboso, il y a la télévision, l'émission Oyo. Et la Rabino News, il y a Star comme le nom l'indique. Le lot ozana esengo makasi ya koyeba ke boza isusu ebele pour na artiste musicien na bino oyo vraiment oyo asangisaka ba intellectuel na dans tout rang confondu ya batu parce que tant que sur la naïe batu batirara ba réflexion batirara ba conseil pe ba ida bien et par là to rebeta pe actualité o etali musique naïe et puis par rapport au pe actualité maram o ezoleka na mboka na biso ezala na côté musique to côté politique to meka pe ko solane moi makambo belé lelo et il s'agit bien de l'artiste musicien Félix Oazé quoi S grave moko bongo oyo sans plus tarder tozo pe ko recevoir na kati émission na biso. Bonjour. Bonjour Vincent. Voilà, d'abord un mot na bandeko na biso nyonso ya ba Congolais la biso na ba fan ya Cultura PV. Oui, nzambe kaka sunga. Na ba posa na biso tout ozanango. Na yebi ke biso bazolanda nga santé za bien te. Espoir ezala toujours. Yango na album on azobimisa générique comme nango parmi ba générique moko comme nango epesera mulili. C'est dit qu'ata vie au monde comme epesera mulili mointe. Ça dit kozomona mna ke on dirait solution ezali souté. Mais moye ko bima kaka. Voilà. Lumière et goya kaka. Est-ce que vous allez vraiment lumière et yana makambo bozanango. Message d'espoir aujourd'hui nangambo artiste et musicien et puis déjà ça déjà bien. Félix Oazé quoi les petits bonbons de la sagesse. Oui. Où en sommes-nous? Oui, les petits moments de la sagesse, livre en on. Bon, on a aussi eu l'occasion de mettre ça dans donc, je m'excuse. Et l'autre, je suis très content. Vraiment, merci pour l'accueil, pour le livre. Mon livre est le Zali parmi ma meilleure vente. 5 étoiles déjà dans Amazon. Wow. Donc, on a battu. Soba le biki bisoba noir tout temps raté. Livre contredire. Le contredire parce que l'actif n'a que non. Mais batu bakotanga mais bakotanga nini. Batu batanga logo mo ba que non, bako puiser quelque chose. Et puis Vincent réaction à bateau aussi batangi. Non. Là vraiment on est très content. Moni mutakotanga likammo bien avant na. Mais on moni pena que ça l'effort à comme là oli sous pour encourager yo toujours comme yanzambe apesa toujours mayele. Pour prochainement et peut-être que les cas oyebima. Voilà, c'est ça que les gens, il y a un peu d'angana tout non, c'est-à-dire les gens basés là Félix Oazé quoi sur quoi a commis à des facettes, c'est-à-dire artiste, musicien, chanteur et puis de l'autre côté écrivain, c'est-à-dire oui. après oyo yo tozo sous bablo monsieur Boya. Oui, bon, pas tout de suite hein, parce que mon livre est bimi depuis le 10 janvier. Donc on a tout 5 mois. Donc non, peut barner bimaki
avant album ebima me bato bazwa nano générique moko comprendre nzala nini tozokende nalobi na yo bato bazala surpris bazala agréablement surpris ya omonake non te photo content na baartiste na biso bayebi boulot nayebi si yo il faut reconnaître que Kinshasa pena na ba générique pena tobina mwa kala non mais film boti le zobinama film oza générique ya culture pays vie c'est-à-dire il mo pena pas après dans film boya parce que film boti le pena que non tobina pena na Kinshasa tobini mwa kala ozo ba orchestre nyonso tout bien voilà on a raison mais siko okomona bato balima bina donc wana ezali likabo oyo nzambe apesa ngai ngai na bandi kobina ntina omoni bagroupe balataka barafia barafia ya pamba donc guitare eza te toyembaka tobetaka kaka maboko donc likambo générique wana eza likabo eza nzambe donc ça kinelanga ngo kala mingi te bato bazozwa titre nango bomba mwasi na yo po epesera molili tobomi yango nano po wana eza epesera wana eza epesera molili mais bomba mwasi na yo ezobima mikolo oyo donc kala mingi te tosala studio nango nayebi si yo bato baosepela na bango bomba mwasi na yo je pense que eza ba thème ya bien eza ba thème te comment déranger na ba crime surtout comment répéter non makambo na kokuta ngo jamais na culture pays vie ngai na kolia mbongo ya mamasoni te na kolia mbongo ya ba débauche te moni wana na senga pa nzambe na likolo Jehova yawe soki mbongo zoya na ndenge ya mabe to muto za na mbongo na ya kisi akabela ndenga ite pona na ngo besoin te biso on a besoin mbongo ya propre ozomona to animateur elinga crime ko boye zolobela ba bêtise ko dai kutu de na oyeba déjà ato chango na langue nini Google ya lit na chango na beta pra elaxi boye di yele nga crime na wana longola na crime na wana biso to golia ba mbongo wana te to toucher ba mapa wana te ozomona na ndenge évolution ya bozana studio ezana bat peut-être bozana posa nega bikini zalara peut-être azana posa Félix Oise quoi immortaliser peut-être dédicace to moi les cameras zo tourner tout autour ya studio est-ce que numéro mo reza bat bako contacter bino non mais na utolo ba déjà numéro na nga ya wana kaka opesi wana na pesa ki pona livre ezaka numéro wana moni mais bon eza nango pena but na ngai te ngana te batu ne balanga nango besoin bino bozana mino na posa nango te biso nde batu to ya vers bino non na na posa o immortaliser nga bayemba nga to na posa na ko mongongo na yebimisa kombo na nga donc batu ne bazana voilà surtout moni ba fanatiko ya makila ana posa un jour leader na ya yemba epe moni muto abenga idole na ye tande tingane na kolinga Michael Jackson soka tanga ko mona ngai de bien navani minabo Michael jour ana leki nini ça leki fumbate vraiment Michael Jackson jour donc voilà donc je pense que aux ala
bato ba contacter ngai, y a pas de problème. Toza na studio, tozo travailler, misala ezali nano. Mais ndenge na sala kaka pona mama papa wemba na leteta. Na bino, nazoka ba réclamation mingi bato ba obinate. Na lobby, au moins tant ba na mike. So to sali kamoto rolo ba prêt. Ozo wa, donc prêt ngola ça prêt. Mais biso talaka bon na prêt. Donc mikolo tena nzomo ngana ba prêt, to bina siko prêt. To ba ibandi. Ya suteko, o bisi générique moko boye neti. Ngai ma mone salate. O total na mama otala nano ezali o boyo kana mama oyo ka ali nota o 3 semaines tango yoki kaka PC to on PC PC ku tsiko te tango yoki kaka bomba mwasi na bibi donc soko tali yango mbala liboso mbala mi balé soko binité que neta la docteur. Voilà, chers amis téléspectateurs, bomba mwasi na yo c'est générique oyo ya déjà pour na repesa biso kaka couleur il y a bozama bene tozo qui hommage à papa batozo qui rumba moko et puis tozo ce générique moi toujours pour na repesa biso ambiance ya bozama be les albums moko. Je pense qu'il y aura des tubes ya kitoko euro CP Sabino mais toujours na cadre ya hommage à papa batozo qui bazo ça la festival moko pour nous rendre hommage sous na papa Mba par rapport à 2 ans 3 ans 2 ans il y a disparition mais question on a besoin d'un gars tout non Félix Oisé quoi bino étant que artiste et musicien tout le monde qui le gouverneur Nabiso André Kimbuta iko cha libanga pour na relaxer sika au sala monument et ya papa Wemba mais tous les karawana tout le monde a eloko moko jusqu'à les salamate na ndenge ya 2 ans on pouvait pas est-ce que bino bo artiste et musicien na ndenge que ndenge bozaki vraiment ndenge to yebi relation na bino artiste na pourquoi pas vous impliquer vraiment pour que le Rwanda et ça la moana batu babena toutes nos questions et puis festival oyo Félix Oisé quoi à intervenir et puis au salama ndenge. Oui, donc on posait question d'abord à répondre avec beaucoup d'émotion parce que moni a ozana le pangu nangai nzamba sungwa na zana opeka mokote mais nakolo ba nyoso na zana ngo ata 5% za papa Wemba parce que yende alinga kingana bana na kota na studio ay manangai pour lelo ngamo na zako se ignorer abi oh yo pesa biso banzembo bongo yo mo kota studio moko ni ngabi ah bon bien ça prête non c'est mon vieux il y a un moment même maman Amazon na kota ki na clip wana parce que yebi o papa za website abi o eza mwana na biso mwana oyo moni papa donc ti na ndenge tokoma ba mikolo bo atikala o traiter ngaka lokola mwana na ye yuzo mona muto koma déjà mukolo so limba solo makamneti ba momi bani bana mona Félix toi tu vas là-bas oh yuzo mona bi metafi yo kasi ka liba lobanga na ebité mais alingi kaka protéger yo voilà oyo ka nyo sauter c'est mon vieux na lelaka ye chaque jour ce vieux là naza très content oui naza très content les loto lobela likama papa oui mais nalinga to lobela likama moko oyo zo tungisa nga mingi ezali bat bazo kende na cimetière wana entre terre et ciel bazo mona toujours cimetière papa na basali yango te explication ezali papa oui maman Amazon muto ebisa ngai abi papa mbatu na papier animation na yeba koma inhumé provisoirement donc bachaye place wana provisoirement yango no moni to chaka ba carotte to sala eloko mote mama siko na ba Cornélie Malongi basala ndenge nini je pense à chaque semaine muto kindaka pona cha couleur pembe puis ça là quand même propre pona nini parce que tant papa kufi batu mingi ba prometaki oyebika so muta kufi bon na opesa mabele mo basala le mausolée moso ye ngai pe na opesa na lopango na ngai mo place mo basala le mausolée bato bazolo bandengo na sente ba ya ba n'importe qui te bato bazana mabele yango bazana ba mbongo mais yango na sala kwa na beti mesa quoi bandiko to vivre tant oza vivant oka sa te que vie ko to o moi si o to moi na to mutu mo olandela likamu na osoko kei moi ça me fait pleurer chaque jour papa Wemba tala o azalaki lelo bato ba prometaki kaka ba mabele ya pambala nga na kosomba mabele pour na papa Wemba ça coûte pas grand chose 2000 3000 dollars mais na kosomba yango ozomona na kosomba même coûte plus cher que les kawana moyebi problème kozwa ah ya linga laksanini biso tolobaki to opesa mabele mais 2 ans après bo opesa mukoni hein moni ba el montant to sala be mission to lata alem so ba maneti po ibomba mama ya misu bakanda mususu oh mais comment mutuko la papa Wemba waza ko représenter na mboka oyo Congo boyebi biso soko akufi bo opesa mabele wana ti lelo na ne pesa mate nga dernièrement na solangi na mama Amazon na solangi na Cornélie Malongi nga na bibo bon soit boyebi sa bato wana ba se retirer na bango ngai moko na sala yango
Vraiment. On a kunda papa na ngana bako, on a zonga même na $15 000 na poche. Bon, quand si cimetière papa m'a écouté combien? Ils ont que na côté ya Zaliwana, na côté ya cimetière on a entre terre et ciel. Donc, maman pas ngoza na ngobele wana. Comme pe, quand on a kata cimetière wana, to goso mele suko espace ya munene, to sali le mausolée kaka wana. Comme ça maman pe sili, to obligé pas obimser na cimetière wana te. Hein? To somika mabele suko ya munene, po moni mausolée senga bana leti mwanda kuti. Wa to songoli pe nanda kuna ye, dini ya komo na ye. Moi je peux faire ça. Et tu as dit parce que Aza star ya munene ya Afrique OK des années ba robeta li. Ezalika mutu na mutu ebilo ni papa ma memela ye. Mutu neti ngana bino so moni ngai neti na $100 eba $5 eza papa wemba. Dernièrement garçon mo yaki na lupango a boye. Webi garçon ba lokola papa wemba garçon. Na yebisi ngana bine kende préparer banzembo na biso. Na kozwa yo kaka parce que rappeler nga papa wemba. Mais garçon so wemba meya papa wemba. Parce que ceux qui na négligé yo eza lokola papa wemba siko ya yaki ya muke na négligé. Mais la comprendre te garçon wa ya yeba na proposer ma kamni so bako proposer mutu. Bon peut-être azobonga makaka. Ozomona abonga mais nazo zelaye. Na ozoye kaka parce que faut na na mutu mwa imba pena neti vie beaucoup pemene na ngai donc eza la bongo donc vi na nga mobimba. Et puis album o ezobima bon mon influence ya vive la musique donc na ndemo sakanate. Mais ce qu'on a c'est vrai ma musique on est comment mais na bino corporation ba musicien na peut-être ceux qui to benga on komonini est-ce que loro mo ko sala matata moi brosanga na tate yo Félix Oise ko atawera bato tout bazaki na moi ba JB boke mon ata ministre par rapport peut-être to na moni ba ministre déjà na moni ba ministre na moni bango to solo na balang nyoso ozomona botan na zone éthique la bango livre na otika ka livre na baluki na kei non mais quand même faut que ça la même na souci à vie donc tant on a payé ce livre silinga bibo à part ça bon siko mama papa ma belé wana ndengini nzamba zana likola zo kangai j'ai touché ba ministre wana nyoso tout en tout cas ça fait mal na boy na tanga ba koma bato abate bana bato pe wana makamna bango belé au sala puis ba ministre bango ba pesa na bango promesse te il y a qu'on avait beaucoup mais bah oh bah lobaka alors le bisiko makamuya festival moi bi promesse alini ezalo ko la nzela banzela musundenge za ko beba na awa avant ça là yango faut autorisation à l'état parce que tant on sali nzela yo mo wocha pe bom na se mokolo wase ko le ko fini butobu ba mo ka panza na mutuka na yango ne senga l'état kaka asala yango pour ba contrôler ça là donc makambo ya papa ma faut to sala yango kaka na contrôle ndenge l'état lobaki ou bien basa la communiquer moi en tout cas biso to okoko na biso te bino mo musicien bo sala ngo ngai mo na osana ngo eza ngoli kambo yesu ya kombete puis na auto texte livre talaka voilà chers amis téléspectateurs on est qui poto joa point de vue et par rapport non mais à oui parce que likambo so lobi wana likambo ya ninyo ya mausolée wana non na lingo loba mabete mais kuluto André Kimbuta sala déjà démarche mo ya bien a tchaki déjà Pierre mais batozo ko boka salité on a neni bozo ba pena ke Pierre oyo ba chango pona ba ko cha mausolée ya papa wemba wana su André Kimbuta kaka fota ba konzi ezalinde bana ya matonge de fallait ba comprendre que place wana ko poussa na kututé eza déjà ba bongiso ko pona papa wemba mais salité on a évité sur ça sur le gouvernement tout ça ba congélation en mboka donc c'est triste Vincent la vie c'est le présent mais ça aux alités donc on a sauté. C'est-à-dire, et ça la passe parce que vous parlez seulement de papa, mais ce que nous avons remarqué, c'est que Bastan a besoin de sur Mboka, ou Bati Karabiso, Tolela Banka la première année. C'est-à-dire, jour ma corps Bimano, senti pendant qu'il y a un Azaïgi Moutoumouné. Et premier anniversaire, nous, on a peine mais tant qu'on a 2 ans dans les oubliettes. Je peux citer l'exemple de King Kester Mener, je peux citer Madilou System, je peux citer Marie Missamou, je peux citer Taboulay, Batebelo, Lelo, jour national, Nathalie Jour, Matanga et Bimara, niveau Mbo, Kezara, Oningala. Hôtel peut-être 2-3 ans pour être un cimetière, où tu auras moins 2-3 personnes mobaillées pour rendre hommage. Est-ce que de votre vivant, vous ne pensez pas que faut moins l'eau moins ça parce que tout le monde a un pays, nous sommes dans la Jamaïque, au monde a journée mon baba célébrer pour notre Bob Marley. Au monde a un grand festival, au monde a une journée où on a tout le monde, un grand star, bah yemba pour na kokanisa musicien moi mener Nazaré na bon. De votre vivant, pensez pas que et là moi peut-être musicien moi initié on que festival moi pour na kanisara, bah musicien tout yamine no ba kufa et puis journée moi pour ça dit mon journée mais journée moi ça spécial pour na batuana pour que lobby pe comme on a bien pe et loba manengi ya bango retire loba. Oui, question on poser ça qui toko mingi mais yeba que muto ko sala ke loko munene pour na ba musicien. Il faut azala musicien.
pourtant aza déjà musicien première faute yango wana ozo comprendre nga na bimisi livre moto aliboso akomi na Congo oyo livre yeyo bapele boni na zwa ba musicien natanga bakombo natanga bakombo Vincent eza na ba musicien mukunde bazana na bayibi kutu bana balingi kutu oka livre na te pose pesa bango kanda ozo mona ça déjà ko ndeti mais fallait ça la ngai suyo mi kana mboko ezalaka batu ngai muntu na banda boy sikonga na koloba nini nga sikonga na koloba nini donalo ba kenga pe mutu liboso na komi non na kuna posa biloko wana te parce que na komi na kombo ya ba musicien mais okomona réaction ya bandeko no ba musicien ngo d'abord muke na kotanga ba kombo te muke d'abord bayaka mukolo tuzaki pena na vernissage faut koloba makambo. On avait vu Héritier Watanabe, on avait vu Manda Chante. Parce que tout le temps, on a douceur aux trop. Donc, mais après, on a un parti sur on a jamais la télévision. Mais engouement, on a Israël, les Alaki Salami pour la première fois. Bon, Pâques, Pâques, les Alaki parce que, na Israël, Pâques pour Nenzamba, Big Saki, Bango Mokolo. Abomaki ba premier né ya ba égyptien bango ba tchaki makila na ba porte nenge aleka ki likolo wana pas que ngolo baneti passer au-dessus donc nenge aleka likolo banda kuna bango ba créer la événement pas qu'il faut to kan sala likambo nzamba sala likambo nene ozomona yango na ba juif bazako lia Pâques mais Christ peut aller dernier Pâques na ye hermo lobi bon na va changer signification à Pâques bana lelo mapo tozako lia et bani ko représenter nzoto na ngai vino tozango mela et comme on représenter makila na ngai donc à continuer quand na même date wana ya Pâques si on peut dire à continuer na même système wana donc bazaki na posa ya ko immortaliser ba makambo ezaki ya minene na ba vie na bango biso to na posa wana te mutu lokola tabulei banda kufa tilelo il fallait tozwa ne fisque monument ne fisque ke monument moko ya munene tala Mandela pona biso neti Mandela sala ni pona biso na Congo boke na ba Londres wana na Angleterre omona basalile tala ka fuba ya monument wana mboka batu misko za mboka na biso moko ba artiste bazali mabele ezali mamunu sima o mamunu stu bibende ezali papa o pasale ki kwa fort na pas kufa na été papa lufa so la lufa bien voilà azali dernièrement tout ça la na excellence Thomas Luwaka mais comment bat bako sala biloko na bazali ba artiste mikolo pe ba chamala bazali ba papa na ngali yolo azana yenano mais qu'est-ce qui se fait pour tabouler beaucoup yoka banzi ba tabouler au comprendre que mboko izana ba izalaki na ba génie au sangalati ba tuloka ba kester ce sont des génies ba tu boni ba lobaki na kombo ba kester wapi moi demi ekiko wapi yango na donc nazo beta toujours na mesa la vie c'est le présent tant yoki nzala di la mesa fufu dame tant ngo bi match sens na voiture tambola sutu bino ba tapoto tala no tabelenga banzela donc mutu mo ko bibaka suspona komo na yo mukolo ozalate azate ba ma mi su se bimaka le même jour wana ezala ba démonstration théâtre ba mona ke na lelaki nani o mingi et après na sina misal bon moko ndengona et après yango mama papa we mba excuse nga na komi moi monter moi moké parce que ozomona mina ke tant tous sala ba réunion oka auto sali association moko boye biso moko ba miso mona papa mba fasa na mutu nango donc automatique mais oui azo senga ngote bino mo bozomona ke mutako zala na mutu nango il faut aka yi siko bato na toke wapi ngai na ko lo bango lelo na nenga mabete na sali hommage à papa Wemba bo ba misie musuba zelani arrivé na bango te hommage na ngai koki non et puis déjà un gros mais voilà ba misie musuba zelani photo lo baka bongo na TV o na no silika disi bo kana no ke no o sana d'abord o sani na kana na ya so ya des francs o sana oni et puis aussi quand on oise quoi aussi quand on oise quoi na okangisa yo attention na okangisa mais oui parce que ngala ke na mbala moko tribunal balo liboto na muto asika po ani ote alobaki biso to saenda ba hommage tenga siko lingini susune na mboko nde to vandi boy so saka na comment mais par là nangina moi qui par curiosité to tout na Félix Oise quoi ba relation na yo na ba artiste et musicien en général les années très bien parce qu'il se murmure on dirait il y en a petit na fait rigolo on dirait moi froid moi entre binom balé non moi personnellement il faut que le balikamuneng ezali donc j'ai fait ce qu'il fallait faire tant wazaki na pas problème zomona na sala ki yango parce que tango héritier alinga obeta na poto mais j'ai agi
Donc à chaque fois balé qui dans a besoin ngai na osala quelque chose. Ngai na osala quelque chose. Mais ce que j'attends de retour c'est quoi? Et ça quand moi reconnaissance. Moi reconnaissance. Surtout à la claire, clair donc situation azaki nango na parquet place bakanga qui est concernant affaire et na Kofi. Si on comprend bien ça parmi bateau batiaki maboko makasi vous êtes parmi bateau ba idée. Non le bakena ngamo. Poto ba peda clair na télévision ponga nga okene gauche à droite ti. Yana mutu musumu tabisa ke faire na kachote. So ya kansa bongo bon ça va mais ayebi yango bien que c'est moi-même parce que j'ai parlé avec les autorités ya mboka. Puisque les gens d'abord bako kangela mutute na gi gut na bargima na pesa bakonjité et les gars kitala vraiment donc je l'ai fait tout seul pena bandela ngo je l'ai fait tout seul alors ce que ça na mutu moi que ne ko ça faire que ngape na bimisa kiyo ça va c'est là comme ça mon koloba kanga yo moko mutango tota sona mta bimisa. Mais après, c'est-à-dire, tant qui c'est comme si que moi une gratitude. Non, c'est une gratitude. Non, c'est une gratitude. Il faut faire certains grands artistes en Bourg-en-Abisso que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent. Donc, mais dans le banding, au moni, il faut suivre Zalakana Likambo et Salami. Vous comprenez? Il faut suivre Zalaka. Suivre Zali, parce que. Au permettre de s'étendre mingi na sujet wana te. Mais on a batu mususu bazo lingande te ba ke faire croire faire que non ngamu na sala ki boye te oko sae ngana zolo bango na télévision. Zomona na lo bango na télévision. Ba mi konzi ba sola bango na français. Muto zo ba no ngana bi français. Walo ba no ke ote moi j'ai fait ceci. O bi français parce que ba konzi ba sola kaka na français. Et puis mingi na SMS. O bi ne ba commencer sans faute. Muto ko ma livre quand même à tabino mo. Voilà, chers amis téléspectateurs, on est avec Félix Oisé, quoi, est grave na plateau la Bisso. On est en train de parler à Marambutu, Nengezo les Kamel. L'actualité nous oblige à rejoindre là. Si j'ai du sous mon réseau les cas, et ça l'actualité, étant que sage, il y a un mot na Bisso comme votre nom est grave. Sagesse grave, en tout cas, faut tout n'a pas de question et pas naïo. Ndeko na biso ndeko Eliezer ou tout ça na épée musalama aussi ma micro. Aza na minute oyo incarcéré na niveau makala pour une situation oyo ils ont engagé na gouverneur Ngoïka Sanji. S'il faut réagir par rapport à ba feigno sur rôle bani na. Oui, bon pour le gouverneur Ngoïka Sanji. Aza na leki na imo ya mobali. To benga yo océan Grolo. C'était mon meilleur ami. Même dans Mojima, c'est lui qui faisait tout. En même temps, à l'hôpital, à tout mais Félix Azawapi. Et à chaque fois, on a un gouverneur, on a un déconnaï. J'espère que ça retiré plainte. Ce qui est noté. Alors, à Koki comme il y a aussi un combo ya leki na yo wana. Moni océan Grolo. Na kombo leki na ngai wa se kona lobi na kombo ya leki na yo. Donc obimisa na singi na na kombo ya politique na kombo ya musique na kombo ya leki na yo parce que c'était une perle ces garçons là. Donc garçon na kufa na ba poison ba bilo mo boye donc na kanisa garçon na presque chaque jour. Na singi na kombo ya leki na yo. Asala quelque chose pour ndeko les airs soko ko yoka ngai. Na sengi na ngate na kombo soki ya nani parce que soki ye moko gouverneur Ngoïka Sanji kanisi leki na yo wana na zoloba na nsamba moke les airs abimi kasho. Un bon garçon qui a beaucoup aidé les gouverneurs pas comme Sika Yazali. Donc na sengi kana komo na ye parce que ngana ba na ngana excellence Ngoïka Sanji te. Na ba na kaka na leki na ye bo soki ngana loba nini. Aba eta Félix aloba na message ngana égal combien. Mais ngana lobi na kombo ya leki na ye o pe asala mingi po ya koma gouverneur ayi bien moni donc abimisa ndeko Eliezer bon à part il y a ndeko Eliezer conseil no pesa par rapport à une situation de gaï. Oh d'abord les situation moko nakolo bateke naza ko ignorer yango bino boza ba journaliste sur likambo ezali bo poser ba question moni faut poser ba question ça yo ba réponse ya siko ya bato bazoloba. Bon, mais malheureusement, Moutoumousou a réagi, il fallait parler il a fallu période où on a un problème, n'a pas Molière. Mon période, on a un poto qui est un journal belge,
55 000 euros d'amende, 2 ans de prison. Obi ke na Molière ba chango na ebisio ya munene mo na izo le kamena boy. Na bengi papa Molière na bile papa nazo comprendre yo. Mais ba ke na kende ko samba. Ngana okimandete batu musute. Ngana ko kende ko samba. Na okende pena ke na ye ba mindele ba yo kanga isoke na osala prison. Ngana linga biso bana matete to si saka problème ngo so kasho na kotika comme ça banene nge koki na bimi. Na kenda kana esprit wana. Puis na kenda na mbongo belé na sac. Soki amende na yebi ke na futa 55 000 euros na nazana ngo. Donc ceux qui peut-être dans foot la amende comme ça peut-être que diminuer ngata kasho. Na sala yango. Mais na biso papa Molière, auti collection na TV te. Na benga na bida etala moni likamona bato bazo kanda ko kende na sina suite déjà et puis ba na biso etikala mukena fundaye. Osomona. Donc mais na sala yango te passer na yebi kezali rôle na ye ya ko informer ka population pour na totambolaka boy. Tantôt ngana na conseil na ko pesa ndeko les RT sala musala na yebi a continuer ndengwana. Mais ne baloba kaka mon frère toute vérité n'est pas bonne à dire hein. Là on a yebiseka yango. Voilà. En tout cas, on est à point de vue nayo mais na ndenge susu ya actualité du susu peut être que na so déjà na mo cité muke na ndenge kaka ya actualité du susu dangana tu na Félix Oise quoi relation na bino na ba chaîne à télévision ya mboka na biso et ba limite na ba part ya ba responsabilité za à telle scène que le lot aujourd'hui nouvelle mot que artiste mnene ya mboka na biso azali kinayo fallait pour qui a pris une décision que ba œuvre na ye comme on ego tanga malsus na RTGAT par rapport ya nenge bazo ba te belé ba c'est-à-dire façon de faire na bango pour na comme on ezo za content est-ce que bino artiste musicien vous êtes permis ya rosala ko so ba décision c'est fallait c'est un grand c'est-à-dire même souvent on va dire que non bon amoni on ira comme on ignorer peut-être ba chaîne na bi mais biso na lobaka biso to sa biloko ya kolia presse ezali lokola sani ou bien bino mozali ba sani biso za biloko ya kolia donc c'est qu'il fallait décider là na kasa ozomona parce que il faut lire toujours na sani ozomona non tokoki jamais ko se nier c'est que il s'est passé quelque chose l'aime sou ngana to so ko ignorer fallait ce n'est pas un fou ayebi que ndenge to za na besoin ya presse mais Vincent mais ele ko sakana na moté ngana makambe bila osala moni mais tane na vandi na yo parce que nous avons respecté le pouvoir au besoin représenté. À travers eux, nous avons fait banda kuna bango. Ce qu'on a comme nani yango, même Michael Jackson ba bengana preste. Non, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Né na autour banao, non papa Molière, tu as tous un problème qui est na moni. Mais ce qui s'est passé selon ba recherche na biso, les gens ba chroniqueurs ou chroniqueuses ya chaîne wana, ba remarche ba ça l'émission. Ils sont là pour inciter le nom de Kofinga Fali, Kofinga personnalité na ye et versé dans le but non botanga sou comme on a été pour dans la l'aise na protéger peu personne. Mais dans ce cas là on a conseillé fallait sikoyo bato wana nde batanga comme on a été mais RTG ça na problème te. Hein? Ke bossa ma pena na puisu mobile mbayo pena mokolo pena ya maison à venir RTG ya. Pona nini peut-être garçon moko to fille moko boza na chaîne wana so ba komone mabe. Le musu pa linga fali linga nete. Le musu pe mutu mombo ninge comment appeler lo. Et comment le loquet, journaliste, mon face à la. Voilà. Il y a leader, mon gars, heureusement, on a eu la tendance à ôter. Heureusement. Mais ce qui est que, c'est pas un autre monde. Comment vous êtes journaliste, vous représentez pouvoir, mon collègue, même pas musicien. Il faut pas dicter le comportement. Non, les cas de TV, fingaka intel. Si on a place à Fali, on a porté des bateaux, on a plainte avec preuve à l'appui. Il y avait monsieur Bangba la police à la peine net. Ndenge na ponga na lela tribunal na ninga osaka na ngote ngana linga tribunal pokuna makamunyo so bozolo bazo koma yango kusona na balabala ça ne sert à rien ya ono moni pe fali à s'inspirer na vie na ya linga tribunal abino na ke non maman na tribunal vraiment na bina yo ngana auto éviter ce que likambo ya journaliste RTG ezali représenté par directeur de production puis so mobile wa okende kuna pourquoi ozomona ndeti ngana culture pays vie so il comme culture pays vie directeur Senghor Azali so ils ma production ipoka puka Azali wana donc au fond na no bango moni ngana opesa bango nde ba avocat na ba moyen o ezali ke baya wana basamba mais so na moni mutazolo kasiko mutu na ngai ozomona nakangisi na ponga na banana bongo ozo comprendre Aujourd'hui, maman la moi sirène c'est belé hein. Danger na émission. Aujourd'hui, maman la moi sirène c'est belé. Ah mais oui, il faut na le bango parce que na kangiso na déjà. Ozomona. Oh mais tala ka mutu tanga Bible bandeliti suka. Na koma na katikati ya dictionnaire.
sikoyo mikono asala sikoyo natanga sikoyo code sikoyo ya makambo ya kosambisaka bato mais sikoyo nayebi parce que nayebi démarche ni basalaka po avant moto asala bakanga na bango nanu ye motendeke les nde basali ka démarche wana voilà mais toujours toujours qu'il y a déjà la rechité na lisolo la biso je pense que c'est ça bande rebelle ba d'autres la biso il se murmure ba ils ba masozo tamona nzela que Joss Die na de retour na Katia Kitura PV. Non, ce qui est vrai c'est que le bosso to so la na Joss pena ndeti le loté hein tozo bengana il vient à la maison on se voit azo sala d'ailleurs le mo monene Joss dans la peau de Oisé quoi. Joss dans la peau de Oisé. Dans la peau de Oisé quoi, c'est-à-dire déjà le roi ba Joss il chante donc azolinga asala le mo ndengwana elingo lobake entente ezali ya bien entre ngana Joss. Dernièrement ku tayaki na répétition, to répéter ça nzembo moko sika. Après si pe idée moni azo participer quoi donc non vraiment à ko comprendre. Moni ngamo pe na yeko comprendre que naza na besoin ba leki nanga wana ataba ko beta suna culture té mais tous on a ba relation quand même c'est ce qu'il y a mais les kamuso ezate Joss à la peau de Oisé ko za concert ninga ba changa alinga mabanzembo musu pe to imbanga na ye lem toujours on peut to imba pe na ye atanze mo mi balé mais alinginde abeta pe banzembo oyo iye moko pe participant en tant qu'acteur dans la culture pays. Moi je l'encourage dans ba idée ya ndengwana dans le bango déjà le bato balongo na culture pays na période wana na regrettaka mingi garçon wana et puis en deuxième position na regrettaka mingi onoka panga na ebisio na mona bato babeta guitare ya garçon wana comme de Bangelo donc un bon guitariste au Sanat. Et aujourd'hui ça fait mal nanenga kaka nenga regretter ça fait mal aujourd'hui quand on regarde la carrière il y a ex-animateur na je sais que lelo on le retrouve nulle part lelo quelque part peut être autant le talent les qui nous azaki na wana moni de l'autre mais ça dérange aussi. Oui ça dérange parce que au moni batmoso ba gérer succès té moni succès ka oyo même ka moi si mususo la siko lignée mingi au mona ako gérer moi ka ndingo lignée mingi wana té ale mbone ka boli pebino batumi ba ko basala ma pona succès té donc j'ai ça que azalaki un peu étourdi na ninga yima tala bana ofinga même na Bill Clinton Macintosh mais tant ado sengo kudi bende mais sengo kudi bende mais nazolo bana yiti ngabi te makte zomona même nazana mise na ngai wendo junior wendo mo bona na mona azo attaquer les mususu ba héritier na bi paquet na lingi biloko na te héritier te zomona wo yo s'attaquer na bango poani donc na lobaka mais on est ça bakati peut-être na lobby on boye mais à chaque fois on a dit ça qui yoko s'attaquer na tsengo kudi bende Macintosh mais on a ni parmi animateur mine na mbona biso osana na ngote bakaluji wana soko tiki bakaluji mbala mo kasime à part bango moko pena bana pena atala ko mam po wana pena ndongo so ba pap mais bato babimi belé osana na ngote il faut respecter na mboko parmi bato babimi belé il faut respecter na mboka oyo parmi ba animateur oyo ba yeki na ba style na bango moko boye o lelo pe ba pesa pe image musu pe animation et un animateur moko aleka pa na yo na kombo ya Bercy mona oui oyo aza lelo oyo faut te reconnaître en tout cas ayaki grâce à bénédiction na yo Nancy ba yo ekanga tous les cris zala na mbangu tout en tout cas à ça l'époque ne mora bien et type à qui ça la banzane côté musu au moment nous parlons aza na prison ya makala parce que a tout aki muninga na imoko et mais jusque là to meki un peu aux renseignements to ki place ou à salaka et moutazo intervenir te pour nous la canne mais battu sous ba commune ba commentaire quand tout temps bongo ata Félix Oiseau quoi kanisa été na mwanda mo musalo asaki pa na e amekata ko soutenir les qui nae bongo we rançon pas ko ya tate ko tala eta mo lisu est-ce que boza obligé à assister selon ne makambezo kende to était na mobinote te ça bongo te ezali que net pour na ka ya Bercy d'abord nous avons manifesté tristesse na ngai. Donc je suis désolé. Moi na action salama ki ndenge muta kufi quoi. Parce que mutwana abomi na côté master na ye. Bercy tant to uti poto to yi. D'abord il faut rappeler Bercy c'est qui? Na kati ya Olympia. Anga Bercy na kenda ki na fête. Wana Bercy bat bazo yima teka micro bat aussi c'est l'animation. Un très bon animateur. Nous n'avons pas songa ki tant to yaki. Parce qu'il y a une voiture jaune, je pense.
bongana makambo voiture na pena makasi te na lingami mama bandako siko makambo siko voiture wana esali ke esali siko ke ndenge aza kopousser la voiture wana même so bouti la répétition ndenge akolongola voiture wana bobi mais moto ake tout alati na bi fait merci mais qu'est-ce qui se passe est-ce va pousse la voiture en ndenge wana moni webi ke comme ça bata poto mona na poto mona moto sali 2 ans azo lukazo permis azo ka ndenge pousse la voiture ah nga ba mise ba pousse la voiture dans une semaine même ba ça quoi ba pousse la voiture dans une semaine maman azo pousse paix donc sauf ka bon le gars biso senga na code te pelo e kala mingi na poto za code donc mais Bercy n'est pas poussé déjà voiture naïe. Bercy boyete na loba mo comme sou na la muka na tongo boy. Pour tous un hôpital mo to so ka ba soin, hôpital comme on promet 10. Il y a docteur Nicolas Ndoukoute, un ami que je salue. Oh. Donc Bercy na batu na bango batu nyuso ba ki na kata voiture, ba sa hôpital on ba soigner bango ngabi. Oh nyuso ba dépense maman na ngai. Na se déplaçant na kenanga moko na eta la Bercy docteur Bercy ngabi Félix faut pesa mbongo noki parce que et là moi salé na liso awa so ka fani ni ngona 2 jours liso ko beba j'ai donné tout de suite cet argent on a sauvé garçon mais parmi batu basala ki na accident na o ba ki na kota na car ya pain victoire moni ba car na bangona Bercy tellement vite c'est l'équipe nga mona ne car munene nga mona ngota ki kota na sena ouais ça accident mon robot oui kota na car ya simple ya pain victoire donc so tout dit muto na sima yo raison ya ki kota ni déjà même na poto même partout na col de la route so tout mutu na sima puisque yazo mona na sima te yo mto mona so tout mutu wa tout na sima yim taza na faute à côté na car à pain victoire na bimisa bambongo na soigna na garçon na le pauvre garçon a koufi donc c'est pour dire que c'était son ami babana na yete ke o ba ibani sikama mono Bercy abomi mutute zali accident voilà c'est ce qu'il faut dire pour ces garçons là mais pour nous ça là quelque chose quand on sait là qui fait non pour la faire il faut que tala likamu ndenge zali bien ezaki likamu o bakangela été zalo kwa ndete arbitraire moko salamaki tant on a expliqué ba konzi na français bien expliqué ba que non moni pour na contenu de ba contenu ce que bimbani on moni mina que non TTTA la raison ba ko kanga faire été mais ndeti ya Bercy on a fait on a langue ni c'est-à-dire dans sens ino ba Bercy n'a pas assez de moyens to bi musique ndenge ni ne fonctionne na Kinshasa ndenge lobi il a la justice à ça volontairement c'est-à-dire on a besoin d'avocat pour ba prouver que à ça quand volontairement peut-être ba léger les trucs peut-être en ça la 10 ans peut-être cause arrêté dans mois 2 ou 3 ans oui mais faut on a niveau on a bino que chez lui il faut y beloko moko ce qui le lomi ici à salé loko ba bi que non ba bazé ko bazana na ba misa ba tu na ba kasho ba to ba français bien mais c'est que tout na ba misa ba no ça ce n'importe quoi so muta sali likambo ezo mériter kaza na kasho peut-être pour un moment ka tout ka to za la peine ngonate les conséquences corrige mais que les conseils to le babongo ça dit que so muta sali likambo neti ngana loba so neti par exemple neti Senghor directeur Senghor nenga zana asali likambo boye pana yikunda kimya ebata mapana ngai na bomba na ngai mais so ba soda ba ina ba azawa boya azawa non la sa place ali mais fona funda asali likambo mais ngana za boyi yo bomba te tanga ko ya na ba ne batama awa Talawana. Mais ce qui me dit la kakaye, bonjour, bon kananyo ye, aza koto direct na kotiye. Parce que na ko protéger ma bête. Donc on est tuana te. Mais sona na moni bambila te, na bomba ye. Yesu ka kazani tu dois complice, rien. Soka bambila ba koti na komi na complice na bambila. Parce que ngana za bongo. Yo sali likambo, o esengi ko za na kasho. Mais zana no penda na kasho. Moni. Soka mamo ba intervention bandi, mamo to mo saka na biso na ba intervention. Mais et comme nini so sali likambo moko bo benga ba viana ba baze kwa o mona pupu artine pour ngana za na ba avocat. Ozomona. Nazana ba avocat moko do c'est-à-dire que tout ce kawana. Ozomona. De ba avocat moko bazali o saka na ngoti. De yo moko mona minake non. Oh. Na ba ministre susu ba avocat na. Donc nazana na ba cabinet ba ministre. Donc nazana ba avocat. C'est-à-dire que pour funda ngai il faut ça penda na vous ba raison penda ya ko fundela ngai. So kité ngam oso naza avocat né. Ce qu'on est avocat ba la été ngam ngana formé bango. Ce que o funa chef ya ba avocat. Donc yemo apesi bon sous argument lobi. Au moins bo kende wana tala bo coincé awa na awa. Danger. Non. Plus sérieusement, il y a les Kamalais qui n'ont pas besoin de cacho. Tout c'est kangote. Mais ce que c'est mérité que azala moi mouké na cacho pour na assez corriger. Bah oui.
parce que ndenge berisa poussé là na ozo pesa un exemple là et banda lelo te makambo wana donc azaka toujours na baloyengi ya kokumba. Je pense que caché côté pendant un moment et puis on va s'occuper de ça mais pas maintenant parce que wana to commence na sikoyo parce que to pe na justice na mboka na biso mwana wana oyo akufi azana famille na yepe moni famille na yepe ba komona te ke mba moko ba mise ba sangani ba kebisa Bercy mais non mutu quand même il y a eu mort d'homme donc on a pensé pe na famille wana so ko to lobaki nini to sangana pona to aider na famille ya mutu akufaki ah là ça devient encore plus intéressant. Mais bakuna qui déjà corpé lobby déjà. Oh mais so obité bakuna mutu pe na nyo. Hein? Ba tu bazana pe ba sali pe ba dépense musu ba linga bakanela ki ngonte. Biso ba musicien et c'est quand ya mutu place za ko beta. Je pense que ça qui pas faire oublier pas c'était ça jusque là parce qu'il y a une situation indéterminée, il y a une révocation de. Voilà. Azo faire partie. Voilà. Donc moi je pense que vous allez bien. Tout ça li cotisation mo boye. Mais ba pesa mo ngana ne tika na famille wana. OK. Condition nga ngana parce que ngana za nga honnête. Moni bomona mamona dans la pesa la famille na bi. Bo benga ba nigona to ba musicien. Bozu combien? Bo Vincent ya filmer on le sous. Bozu combien? Voilà. Mais surtout pesi ba tout sous et comment ça ba problème le sous. Donc moi je pense que surtout cotiser et ça la pour la famille, il y a garçon qui a perdre de vie. Voilà. Parce que Félix, vous pensez que les lots, les artistes et musiciens ont mérité les lots par rapport à leur comportement, par rapport à la façon de faire la musique, que les musiciens ont composé uniquement par rapport à cette technique. Mais il faut pas clair, toujours bakane si Caligula. Oui, ah voilà, mon niveau est bien. Bandingo le bec qui a les flou. Ah Caligula ça ni Caligula tout monde bien non karma pas pena salinze mumba pena donc il faut na ko ça le rôle ko se moquer na ndeko na ye. D'abord na ko répondre boy karma pas yemo na Caligula nan. Vous comprenez? Yemo ayebi ngana benga karma pas ça Caligula nan yemo. Donc a mystique donc yemo donc ami emeli mwandambo ndinga zawana bon non c'est mon ami je le salue là où il est. Non je pense que démarche naé et loko faut mona na démarche naé d'abord ndenge à côté na po ya Luambo na bisio eza chair de poule mon chair de poule ya osakanate te na bandite nazoya donc ndenge à côté na po ya Luambo il faut d'abord ko banana no wana moni ko faut ko kumisa nano o salami bien so na pesa conseil mon avis so ngo reprocher mutwa banana ne loko bien si ma reproche yana sima soko bani na reproche tango yana mama malama bia zolinga kitsanga mutema pa sokenga ozo comprendre et si basute wana ezali méthode ya apôtre Paul sotali na Bible tango za osala tour ya ba lingomba ba congrégation na période naye soka ekuta bino na ba défaut a banana nuna oyo bino mosana ngo makasi akumisi bino si mabimisi ba défaut voilà donc na likambo Caligula photo le banana likambo ezali o esalami bien car ma pas yembi kitoko ya osanate Luambo makadi vraiment moni donc moi je pense que même ba jeune o ba yebaki style wana te baloba ah nan za obeta bu Luambo non mais on c'est qui donc à travers nzemo na ko faire découvrir bato mais quand ya kolobaki ayemi nzemo moko non moi je pense que nzemo on est touché bato belé moni peut-être na démarche na ye ezobimande ta s'attaquer na mutu moko mais beaucoup de gens se reconnaissent dans cette démarche là. Donc pour nangai na c'est-à-dire tozo bazo reconnaître parce que azo apesi biso bendisi moko boyo oyo yo non suki katana o mama mundele donc ce que talisco musicien mo tozo mononere makambo azo le bonere musicien dans la babilo mais yemo karma pas so tunye que ça zo banote que asa descendre na kofite bosiko lingana lo bondeni yemo siko yemo peso Caligula sus yemo sus karma papa mais biso tout ba Caligula même nga na Caligula muke vous comprenez muto sanga ba défaut zatin en fait ezanze moment embeli ba défaut sikoyo muto ba ko lo bateko moina ba défaut wana nga na zata na moko kutu te donner na saboye non mais ali tozane na chef na biso ya ba Caligula vous comprenez peut-être a embeli des chef ba Caligula pape na biso ali vous comprenez peut-être embeli pape sikoyo ba Caligula que non ah ya ngona penezo bima mingi mais biso nyoso tout on a ba défaut wana. C'est ce que je peux dire. Mais il faut tendre nos valeurs artistiques et œuvres. Je salue Karma pas là où il est. C'est mon aîné, c'est mon ami. J'aime beaucoup. Et là, loba. Peut-être qu'on a peut-être qu'on
question na biso suka na ngana tout na par rapport ya bomba mwasi na yo et ça dit bato bato la biso base lango quand parce que yo tango wana sala boye déjà ba luketo bana déjà robonga matozo linga to kene na luketo ndenge nini to kotono na loboko nini bato base lango colonie et puis te na lingaki avant na loba yango na loba na likambo ya Papa Lutumba. OK. Oui, dans un très content le 19 mars oyo ya anniversaire à papa. Toyimba la moko le 23 tobeti na showbuzz en cadre moko ya bien salami wana kinawa Olympia na biso tobeti wana pona toujours dans l'honneur ya Papa Lutumba et puis le 24 nango juste non je pense un jour avant après je pense mais c'était un dimanche je pense le 25 je pense on s'est trompé excellence Evariste Bochab a organisé qui sikoyo neti moment moko boye pona to fêter sikoyo moni na ndenge pena cadre moko fermé voilà mais bon nazaki content ya komona ke pour le mukendi a profiter d'un événement wana pour ça l'émission na ye o babengaka aimons-nous vivants voilà la sepelaki nango lisusu aza ndeko na bino bino ba misi so bolingi na ba bino ba journaliste so bolingi bozaka na ba idée ya bien donc nalingaki na loba pe pona Papa Lutumba vraiment moment ya kokabela ye yango yo moment tokokunda ye ndenge mo zoloba yango yo ozomona ngo teke so okundi butu na mbongo lingo tcha na cotisation mipesi yango avant au moins c'est intéressant si surtout hier vraiment nous on est tenté de louer ça donc on s'est dit bah mission peut-être en tout cas ça méthode moko to linga ba tutu ba landango c'est-à-dire qu'à un âge avancé tout c'était mission kufa pour ba le bonheur mais déjà de son vivant a okene na kimia pas moni bonheur tout à recevoir kombo ya balabala bo c'est la mutaku fiti bo pesi comme na balabala hier oyeba ndeni mais de son vivant moni minaki et qui comment ba chapo na ngai balabala ekoma comme na ngai neti avenue Bokassa po biso to comment répéter chaque vendredi na ville la place mo comme nango New Vision kala bazo bengango les millionnaires toujours répéter wana chaque vendredi de 15h à 21h mais avenue wana juste un rond-point à Kinmazière mais so avenue wana yaki Bokassa mais et comment l'homme makadi alors pourquoi pas ba avenue mususu lelo mi comme la nango c'est quoi déjà Ozomona le football ça n'a comme mukolo na comme même né na comme livre bon na cause déjà venité vraiment donc et là on a voilà pour pesa biso ngo tant tozana moni on mona bina ke no neti nazakana na lopango moko na kota campus wana are wana mona tokita na are wana pas passé quoi ozomona mais bon officiellement on est dans officieusement parce que bika ndaka waseke ça permet nous wana mais ba konzi ba ko comme ça maman are wasé quoi maman sili maman comme ça nazala te na biki en tout cas on a tika na ngapere na mukili on tika na tika tare voilà donc plus sérieusement vraiment Papa Lutumba na bato balinga kaye c'est le moment to kabela ye to salaka ba musicien te poto kabela ye na poto bayaya so bo monika journaliste moi qui to walegi na TV bo tindele ba mandat kasi bo tindela pe Lutumba ba pasteur so monika pasteur moko bien boyo bino bana basi bo motindele ma mandat bo tindela pe Papa Lutumba pe mona mbaliti bino linga ba pasteur ba pasteur ka ba jeune wana kaka pasteur moko boyo voilà en tout cas c'est très intéressant et donc on a donc to sepelisaye de son vivant à sentir pena ka viva qui va ça qui musala naé et au sala même Félix Oazé quand on remet vraiment na suka émission par rapport à timing na biso un mot na batutu balingaka culture pays et puis balingaka la personne de Félix Oazé quoi et puis programme na yo ya o etali actualité au torozo mikolo ezani ni oui ndengo lobi wana donc tous en studio bientôt bomba mwasi na yo ba bongama déjà donc na lobi neto ko bakala prêt ils ont on des prêts prêt donc prêt kalaming était prêt tout so bina sikoyo donc il faut kaka babina parce que au fandate et PC ramuli te wana PC pardon bon maman sina et PC les PC donc on a ça la ndenge wana quand même né na bisaki nzema papa wemba tout ça il y a les teta pour na batu babina le bi miyimo le bion abo ndele batu babina penate et puis faut le bango ceux qui parfois bazobina mais babina ba bêtise wana na linga opactiser na biloko wana te moni comment les musunga mo musicien na ko tala émission musique te parce qu'il y a trop de bêtises c'est pas bon faut tout liter na on ndenge moko boye ti bat ba mona ke moko musu to kompe ba millionnaire to kompe ko sala ba mine na mokili mais to le bipe ba bêtise te et otinda ba changer moni
d'une part. Et puis bon, surtout en studio, merci Ming Vincent, chez Louisi, dans l'occasion au Pessingaï, vraiment je temps na yo, oui na caméraman na yo. Hervé Ibouanga, tu as filmé un film Avatar. Danger, à chaque fois dans mon angé, dans mon azamon malade moi. Ouais, moi malade. Et puis dans ma salle, je me souviens. Gosse di Kambala. Yo gosse. Donc comment tu as album yango nati? To boga gosse di Kambala. Yo kana ndenge bungisa album yango mo na audition. Et pour bakombo yali. Voilà. Bakombo ezala bakombo supo chango boye. Bakombo luka ndenge otchela ngo. Bakombo yali. Non bon moni na remercier mingi na occasion pesingai na s'adresser na batu. Album na bino tozo sala yanga. Bao balingo contacter ngai plus 243 99 33 984 de préférence na WhatsApp. Otindita message vocal to komeli ngai. Vraiment mutako yamba téléphone na ngai mais akota la quand même ba WhatsApp na ngate pour peu faut en accord de payer appareil. Deti mikolo to ba S8 plus. Ah et comme écoute faut on a liste sous. Bon pour efungama. Donc surtout que trace qui t'a payé. Trace qui t'a payé, c'est-à-dire bah Pesibino Bartis émission cette fois-ci. Pour l'évolution, c'est-à-dire oh non, bah condition, bah critères, mais l'autre trace qui t'a payé, ils ont diffusé dans plus de 162 pays dans le monde et plus tous les pays africains, en tout cas 85% des pays africains trace ils allaient via bah câble, là dessous bah t'as encore direct à satellite, c'est-à-dire ils ont opportunité bah mission besoin lelo, il y a l'accès aux performance nabino par rapport à la musique nabino pour que le monde comprenne à quoi et à combien musique congolaise c'est ça car vraiment donc ce qu'on permettre vraiment nous remercier Dread Carolage Awechi. Merci pour le soutien pour la studio. Moni. Donc vraiment ce qu'on a couru pour l'instant autant à Combo Moko. Et ça nous combo Dread Carolage Awechi. Un grand ami. Moni baton so bota mana boza famille monte même le beaucoup le bandeko. Donc nena autoloba WhatsApp ya mutu mais azui les petits bonbons de la sagesse ça tient on a profil na et ça le chair de poule ndenge garçon na sala nga chair de poule ça dit que ça li kamo tali obi mais on de konanga de face à la boue mon mona ba propre de konanga ba profil na bango changer donc ba ti suku nini ngona mais cha makamande cha les petits bonbons de la sagesse ba to tiango to ça bande côté ba fan kaka ba zo la sa motema ya soutien vraiment là on a regretté ka moko au moins ce que je suis mindele tu as 20 mindele na 20 noirs gosse di kambala ce que ça il kamora bien babi ba mindele ba beta maboko na batu mwindo pe ba beta maboko d'après banani ba beta maboko bien mindele pour nini pour baza na bolingo déjà vraiment ba yebi ko se soutenir biso so bine beta maboko mona abte moment nire yo maboko or biso maboko na sisa makasi koleka ba mindele normalement faut il est là muzomona mais au moins ba mindele ne ba yeba ko kumisa likamu ba yeba ko soutenir likamu mais biso mo mona bina donc obeta maboko obeta on na charisme obeta maboko na charisme neni maboko charisme zala maboko venir là ta muto zo yoka moni donc elo zo sanga biso na maboko na biso yango na to kumisa o faut zala ya ko kumisa ma to respecter o faut zala ya ko respecter to yeba valeur ya makonga mi baloza na montre kongo ke liboso. Voilà. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'était votre artiste et musicien écrivain Félix Oazé quoi au Toyambagi Lelo tozui ba marambe belé tant au solana de sagesse et ont continué toujours tous la livre sur les petits bonbons de la sagesse mais tant au solana yé sagesse pe bimara rebelle. Je pense que c'était un moment de gaieté de joie tout passé mais retenez que l'artiste et musicien Azan la studio pour nous préparer les biso Boza Mabé à studio ont continué toujours mais déjà Azan lancé les biso générique Morona Combo il y a bomba moisi nayo c'est-à-dire déjà tu dis que combo déjà pas mal ils ont fait envie voilà royo rassurer aux années merci na bande retour botali émission oyo na chaîne Abino la voix du peuple je dis merci na Hervé Ibouanga muta film Avatar puis merci na Gosse oyo assister biso lelo et na bande ko tout oyo bozuita en retard la émission Abino les news stars merci na équipe ya couleur télévision